Salut, bonsoir la grande famille de B52, la mignonne officielle. Voilà, moi votre humble servante, Maman B52. Je suis là encore une fois de plus pour vous servir. Car on est dans le bas que l'actualité nous oblige, nous devons toujours venir pour vous informer. Ma grande famille, Eza Sengoya et Sengote, Eza Sangomoko Yamawa, nous savons tous que notre artiste et comédien Dola Star a couffé la Kimwasi, il y a de cela depuis les samedis. Aujourd'hui c'est le mercredi, donc il y a de cela 4 samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi. Il y a de cela 5 jours déjà depuis que de Konabiso Dola Star a couffé la Kimwasi melelo sangomosusu et uti ko kwele la biso na matoi tolobi ete toko ignorer angote toko ye la biso to Kabola Sangoya Mawana biso parce que vous servir c'est notre devoir. Ceux qui vous s'abonnent na kati ya B52 la mignonne officielle, c'est parce que vous avez besoin ya kozalaka update na ba information oyo ezali kolekana dans le monde entier. Lelo oyo Sangoya Mawa ekweleli lisusu ba artiste na biso comédien ndeko na biso mingi batu bayebi bomoni na profil président Delta Force atiki biso Nzambe abengiye tana ye ekoki arena ye ekoki na bus azalaki kokende o tozali kokende biso elongo pardon. Comme nous le savons que chacun de nous, nous sommes tous de pèlerins, nous allons passer sur cette terre. Mais lelo oyo Sangoya Mawa ekole libiso, toye ko kabola yango elongo na ba landinyo surtout ya B52 la mignonne officielle. En tout cas, kabola lien oyo partagez les batu bazala informer que to bungisi lisusu artiste na biso ya munene ya mboka oyo papa na biso le président. Wapi epai nga na kotala soki epai na yo te, wapi epai nga na kotala nga natalelaka mokili te, bayebatalela yo papa bayokisamaka soni te, oyo ngai soni euti wapi nga natalelaka mokili te, bayebatalela yo papa bayokisamaka soni te, oyo ngai kufa euti wapi nga natalelaka mokili te awe simba simba kondima na ngai natomboli moto likolo nsima ya bolongi na ngai simba kondima na ngai natomboli donc madame Nango Laksanga natomboli moto likolo nsima ya bolongi simba kondima na ngai natomboli wapi epai nga na kotala soki epai na yo
oyanga ekufa euti wapi ngana talela éviter ce que Barcelone. Simba kondima On s'attendait pas à la nouvelle. natomoli moto likolo Ça fait très mal. T'as bien fan membre Simba Simba kondima natomoli j'ai pas trouvé ça. soke paina bayokisa makasoni te oyanga esoni euti nanatalelaka bayebatalela yo papa bayokisa makasoni te oyanga ekufa euti par rapport à Zali, mon frère Baptiste, surtout fils lokola papa na yo Cardozo, le rego zani. Hein? Simba Seigneur. Soke paina yo wapi paina Seigneur, Yeshua. bayokisa makasoni te oyanga esoni euti nanatalelaka bayebatalela yo papa bayokisa makasoni te oyanga ekufa euti nanatalelaka mokili te awe simba simba kondima natomoli moto likolo nsima ya bolongi simba simba kondima natomoli wapi epainga na kotala soki epai na yo wapi epainga na kotala nga natalelaka bayebatalela yo papa bayokisa makasoni te oyanga esoni euti wapi nga natalelaka mokili te bayebatalela yo papa bayokisa makasoni te oyanga ekufa euti wapi nga natalelaka mokili te awe simba 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 kondima nanga natomoli moto likolo nsima ya bolongi famille tomoni lolenge Cardozo penza akoki te ndeko na biso Cardozo akoki te azokoka même pas koloba parce que c'était vraiment son président donc du coup epesi pasi makasi ba artiste bazawana tomoni tonton oazawana tomoni Gesho tomoni Jérémy Chabani tomoni papa na biso ndeko na biso Oxygène en tout cas epesi pasi makasi mais tolobaki tokovanda kimia te tokoya ko informer biso pour la situation oyo ekomeli bandeko na biso. Et ça la passe makasi ma grande famille de B52 la mignonne officielle comme on a le lenge bandeko bazo kufa mais toko souhaiter kaka ba condoléances na famille artistique comme Bimba et puis na famille biologique ya papa na biso Delta Force wapi painga na kotala soke paina yote wapi painga na kotala ngana talela kama kilite bayebatalela yo papa bayokisa makasoni te oyanga esoni euti wapi nanatalelaka mokili te bayebatalela yo papa bayokisa makasoni te oyanga ekufa euti wapi nga natalelaka mokili te awe simba 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 kondima na ngai natomoli moto likolo nsima ya bolongi na ngai
Ah, Simba, Simba kondima na ngai natomboli Parce que donc madame Nango Laksanga s'attendait pas à la nouvelle. Ça fait très mal. T'as bien fan membre j'ai pas trouvé ça. Merci. Dire un mot par rapport à Azali, moko ya artiste, surtout plus lokola papa na yo Cardozo, banobota lokolo bani, lokolo zani. Hein? Simba Seigneur. Seigneur, Yesu. Simba kondima na tomoli motoli kolo sima ya bolongi. Ah, Simba kondima
natomboli wapi epai nga nakotala soki epai na yo te wapi epai nga nakotala nga natalelaka baebatalela yo papa bayokisa makasoni te oyo ngai soni euti wapi nga natalelaka mokili te baebatalela yo papa bayokisa makasoni te oyo ngai kufa euti wapi nga natalelaka mokili te awe simba 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 kondima na ngai natomboli moto likolo nsima ya bolongi. La famille, je vous salue tous. Vous êtes chez MK Mbello TV officiel et puis chez B52, la mignonne officielle. Nous vous offrons cette belle opportunité. Donc voilà, si vous avez besoin de nails, massage et tout consort, contactez-nous. Il y a le numéro, regardez, suivant. Voilà, les contacts sont là. Contactez-nous si vous avez besoin. En tout cas, le service se fait directement à la maison, de partout où vous êtes. Salut la famille, en tout cas, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien de partout où vous êtes. Comme je vous ai dit, regardez l'affiche, regardez mes mains. Oh, comme c'est beau. Regardez mon teint. Contactez-nous pour tous vos services. Je vous ai dit que de Barrios, on est là pour le catering, c'est-à-dire service traiteur. Et puis, massage, et puis le nails, pédicure, manicure, on est là. Regardez. Oh my God. It's very nice. I like it. No, I don't like it. I love it. Really. Gel, acrylic, normal. We are here for you. Just contact us. We will be rushed to you like you can't even believe. Thank you.